Koko ya la baronne alobi bana nzambe boya boya mwana ya nzambe abotami. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arina bokonzi na sepeli nzamba sali mi evolution ona nabino bela yamba to tenzambe saka kakinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo Ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzambe saka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arina bokonzi na sepeli nzamba sali mi evolution ona nabino bela yamba to tenzambe saka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo Ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzambe saka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment Oyo nyonso azali mo Kristo oyo alobaka na kombo ya nzambe oyo mibengi mwana nzambe koko la baronne abengi boya 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 mwana nzambe abotami. Raisa Pindi boya boya mwana nzambe abotami. Pingila boya boya mwana nzambe abotami. Mama Jika bebe boya boya mwana nzambe abotami. Boya koko ya la baronne bo fete longo batia bino ba poudre zemeza ezate bozana raison po mwana nzambe esi abotami. Mokili yango ezali penza elengi. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, papa eka réellement azotambola na Henrietta Kikuli. Ezande téléphone na caméra lokole zozwaye musika toza komona différent. Ezape bien pour batu ba juger ndenge bako juger surtout l'émission esalama
mokili e continue koyeba Henrietta Kikuli azali bel et bien na mokili oyo zemeza ezate parce que Henrietta Kikuli de Jésus sabotamaki nena salerere te bandeko na ngana loba de Jesus nga okota en espagnol eza nango normal non nga na portugais du Jesus bon ndenge moko kaka pona espagnol bakomaka pe kaka Jésus me batanga yango Jésus te batanga yango pe Jesus te batanga yango Jesus yango ata na salerere problème eza te eza kaka langi eloko ya bien oyo eza erreur te zemeza eza te wana eza erreur te parce que Henrietta sabotamaki zemeya susu te eza kaka nde na bafoto na motolo koko atondi esengo na ndenge akosakana te koko ayembi na Swahili alobi na Swahili nakanisa bandeko ebele boyoki makambo azoloba oyo mpe bayoki te la baronne aza kointerprete yango kitoko surtout eloko ainterprete oyo ngai nalobi na bino koko alobi mwa bana nzambe boya mpo mwana nzambe abotami esengo te pingila kanisa bemisio ebele osali mpo oyeba verite lelo oyebi Raisa Pindi tala bemisio esali ebele lelinga koyeba verite lelo oyebi mama Jika bebe lokola ndenge moko kota na bamisusu oyo batikali ba NK de Bundes bino nyonso bolobaka yango bien bozali bana ya nzambe boza bandoki te boza ba 666 te boza kote kuna te alors koko alobi bana nzambe boya ye mwana nzambe esi abotami Henrietta de Jésus nakanisa tozomona animage baza kotambola en famille pour ba profiter du bon temps c'est bien, c'est tout à fait normal couple moko ya ba jeune baboti bébé ya sika surtout lokola papa eka boyebi ye ndenge alingaka bana sans inventer mais si boyeba avant Henrietta abotama eka pere bapeti kombo wana eyaki par hasard te kolinga bana ata baexplike te boyebi nana bosalaka yango bozorapele eka bon nga mpe nalela bana eka yango wana ntango bozoloba eka tika kokota na babeze tika makambo ya boye eka azosala beze te bazovivre vi na bango en famille mwana nzambe abotami au contraire fo boya boloba eka pere bapeti maréchal Karine Mokonzi ça fait du bien tout le monde a bien na bon temps bozo tambula soki nazaki pembeni nde nasombi ata fleur na pesi to na pesi kado ekauka kado ekauka elakisi biye obeti kaka papapa code na yo na bancomat obimisi mbongo opesi kado na mwana ya nzambe abotami ayaya mibale ebele bozala na posa bozala eka premièrement mobali ya la baronne icône deuxièmement bokilo alingi ye makasi mama ya bokilo koko alingi ye makasi famille tu basosepela na ye makasi Karine mpe lolenge moko te couple oyo nkolo Karine Mokonzi asali famille
Ah, la baronne. Eka. Père Bapeti a sali famille. Namukola lelo tozomona ngo petit famille po baza 3. Mais baza 3 te bazali belé. Yango wana balobi boya mwana nzambe botami. Tangu yo zali mwana nzambe. En tout cas, ozali les bienvenus na kata famille. Na famille ya bana nzambe. Kokwa yembi, kokwa sepeli. Pe kokwa kitisi kashine. Po kaka yemba. Abangi ba voisin te. Parce qu'il y a qui 20h. Mais ba voisin, ba mesana kaka kobeta. Gloire à Dieu, la baronne pe agobimare wana. Akokende wapi destination. Namboka ya Henri Dina. La Suisse, Switzerland. Lokola pe mwana ya Zambe abotami. Henrietta de Jésus. Henrietta elakisi déjà. Henriette. Donc, ezanango kaka. Henrietta na féminin. Henriette yango wana. Ndenge moko Henri. Siko Suisse ezali fondé par qui? Henri. Henri nani? Henri Dina. Eza coïncidence te mezali réalité. Yango wana mwana nzambe tango bota maka. Makambo bozomona boye beza coïncidence te. Poko kokuta nango 10 fois mbala moko. Otali koto yo surprise. Ozongisi koto surprise. Ok boy surprise. Yo moko kangi munoko. Olobi ce n'est pas vrai. Makambo disent eza la coïncidence. Henrietta Kikuli de Jésus. Maréchal Kikuli Evi Kikuli. Nzambe apamboli yo pe continue ko pambola yo. La baronne bozali béni la famille nabino. Ça c'est bien. Koko olobi kaka malamu. Olobi kaka vérité. Bana nzambe baya. Yango nga na tangi ata kombo. Ya 3 bana nzambe. Na kanzabisika baza pene sengo. Nga papa robo na bengi bango ba oyo. Bazali. Ke ba provenga au contraire na ndimite. Zemeza ezate. Henrietta Kikuli sabotami. Mokili yango ezali en tout cas elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.